English now. You don't speak English now? No. But today or? Today. Every day? No, today. Why? Because. Because? Bien. Because. C'est-à-dire, oh! Mais est-ce qu'il y a autre chose là-haut? Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bon dimanche, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te revoir. Déjà, laissez-moi te dire un grand merci pour la vidéo 10 ans Beyond Music, on l'a fait. Vous tirez le plateau au thé, hein? Thé. Ok, donc on a mon numéro messager. Mais combien chargé? On a mon non, décor qui tombe. Et là, on a la créativité. Créativité, vraiment, côté là. Et puis, au garda, identité, émission, déjà mystère. Émission, on a moyen de préparer l'autre. Oyebe okutotala ndenge bandelinga en anglais. Oyebe siko okutate, siko bandate, siko okufate, siko yawo batebe bakimao. Mais boyo siko kimara te poane. Na kimara te parce que ela makasi mais ela bien parce que soko lekiawa mukili yo kayo. Mais awa ngana zo problème na ba pasteur awa. Soko tangi libanga mutute awa mutako kufa. Biwan, émission na yo. Mais Dieu t'a fait cette grâce-là, vraiment, partout où tu es passé, tu as gardé la hauteur. Merci beaucoup. Et puis, aux hommes, tu as conflicté, aux hommes, tu as des problèmes, tu félicites celui qui fait son travail, tu fais ce que tu veux faire. Ce que tu as à la mesure à répondre, on a besoin à répondre. Et puis, aux originales, au préparateur, tout ça, briefing, donc, au moins, tu as en anglais. On a préparé because. Mais aux États-Unis, c'est ça le problème. So ngai na problème obi na zaki na bando lo anglais makasi na université. Mais obi ke kimi. Na ibi so vérité. Et l'autre dans l'université kimio. Et kimi ngai na université kimi ngai na ibité peut-être milliers ngai na zo vanda. Na komika na poto na souffrir na aéroport na ibisio. Na rata vol l'école anglais. Mais américain ba pia communauté vol les rater parce que vous les a likolo ba pesi ba place au Kenya. Ngana oyokate. Sikuta to bi na webe sika okende. Aéroport à New York. Na tu na na ki obligé na forcer kakati mutu mo meminga to ko kuta ko na la liga wala tongo na bengi ba. Alors na obligé ce cours anglais faut na kota. Na ko mo landa cours na ba en ligne po moi ezate. Oh là déjà ndambo. Na la ni mandama mais côté na noté. Because. Merci, je disais tout à l'heure, merci de nous avoir honorés à travers ta vidéo pendant les 10 ans de Beyond Music. La fête s'est très bien passée. En tout cas, la salle. Peter. Alors, on va vraiment pas prendre le temps. Lélo, j'aimerais bien te dire, je te reçois dans 2 casquettes. Oui. On va parler actualité. En dehors de l'actualité, on va vraiment revenir aussi parce que dans le plateau, au Leka, on a représenté un clip, on a représenté un album. Il y a eu un album, mais comme maman qui en a, il est l'honnête parce qu'après, dans votre milieu, il y a à boire et à manger. Et moi, de mon côté, laisse-moi te dire, sur la question, il y en a tout noté R en mais prêt à répondre. Na tout n'agnos. Nyos. Lelo penda na tigelo liberté. Donc na tout n'agnos. Nyos. Lelo penda. Oh, nyos yo lungo tuna. Na bandeli sous question. Na tout n'agnos. Nyos. A toi limbisanga. Na ça moi lever les rideaux. Ouais. Yo bi ndo bimai na mboko. Na ebe. Yo bi dossier suko bimeli. Oui. Oyebi makambo esa biso niveau ya Lukio. Oui. Parce na tout n'agnos. Tuna. Jo na zongi se sur les États-Unis mo lips. Tuna. Tuna la maison na yo. Malozo babaye la ba sous-marin baya. Papa la obanga te. Obanga te poani. Mais naza muta vérité, il faut na ko bakunda la vérité te. En fait, personnellement, tu n'arrives pas à te dire que ma problème est l'année un peu trop. Na éviter na ngai na loba pe souté. Parce que na constaté quand on éviter problème ezo yaka. Ce qu'on a sandi na zaga wana kaka. Pour na éviter mais ezo yaka, na éviter ezo yaka. Na okana muteme na okokate pour na loba ta moi qui. Malheureusement nga pe na zara banque te. Parce que avantage na yo eza
Ngana yo, tout ça featuring. Featuring. Après, tu y es oui. Dans le bien. T'es kabangi que soit. T'es bandi mamé. Ni bien ça qui nous mboka. Bon, le msenga passé na mona idea ki na nakufa. Na mona apenda makambo yaka mais oya mbalo na mona ya dimension mususu. T'as souvent la sécamité, s'il te plaît. Dimension mususu. T'es soit dans moi air sérieux. Alors air sérieux na le but de ça featuring. Donc yo OK. Na osala rande na sala. D'accord. Donc mona ki ke ngoko. A senti penda ke moto o yaki wana na mona moto bongo te. Donc tant na moni penda bato azo encercler ngai côté ndako ba encercler ngai ozo tambolo zo moi mituka na sima donc na sentir penda ke nani. Donc tant na moni ba service comme moya na ndako comme mona ba service comme na moya o black après tant na moni bato ba kagulu ba koti ba ke penda ba bugi mama rose ba yepe koto ba buki ba koti mwana na toilette penda ba longoli ba pikoli mwana na toilette. Ah Tamba na owe biso neto dika bangwa le traumatisme bana français traumatisme mama tina kangi bana to akoti bango na chambre moko abibo isala o bolingi mais bo traumatiser nga bana te bo sala o bolinga bo tala bakoti babuki batali ba ole pe ba kete ba beni moi montre ba kena se ba beni moi ba caméra ya passe ah papa tika ba benanga 3 caméras moi bien bo ba kena mais pasteur de donc na moni d'un danger penda ke na bititi oyo parce que moi on a bana na poto France na yaki na pemi na ndako nanga kaka 2 semaines. Okay. Donc tout le temps na za un exil gana kinao. Oh, mais na za un exil là wat. Quand on tient de maison à maison na place boué, ba pesinga place na kena vandi ainsi de suite. On a travaillé pendant 3 semaines. Mais je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails à passer. Je voudrais vraiment qu'on reste professionnel et puis qu'on parle un peu à cœur ouvert. Mais est-ce que en vivant toutes ces réalités, tu es conscient il y a des actes qui posés ou memi makambwana et yana vinao? Est-ce que tu reconnais avoir posé des actes ou kokako mema batba ko makoluka yo ba ko matiko ya ko traumatiser na banana? Bon niveau ngana nazala ekoluba. Ils niveau et proportion ils ont ngilingati. Parce que ngana tikala ina po ya analyste. Na po information. Comme batutu aux informations, au tieba si, au tieba boué, aux obéta li solo, l'information yosu, mais avec ma condition, conditionnelle. Mais malheureusement, ça a été mal perçu d'un côté à pasteur. Parce que le pasteur était vraiment touché. Ah ouais? Non, il a été. Alors, dans le niveau, il y a tout ça, il y a Zoaki, donc, tant que tu en fait, on a tout nié, on a choqué. Pourquoi? Tu vois. Yo comme tu le dis comme tout les choses à choquer pourquoi? Pourquoi ils ont fâché pour la Monique mamango né dans le bureau peut-être nana yeba. Parce que l'émission là on tourne question na aujourd'hui être coûté. Te mes jours wana penda baku ezai pembeni. Toi penda pembeni pour ba na table banini ba problème ezai makasi. Mais c'est tout à fait normal. Oui. Comment est-ce que yo ignorer makambo salo yo tout nanga sous siliki pourquoi? Na linga na yeba na sens que bon tout na moningo siliki pourquoi? Mais yo yeba pourquoi siliki? Te na zoaki en plaire wana te. Na yeba vraiment pourquoi parce que na yebi ka ko silika. Mais ce qu'au niveau ya zalilaki na nde na yebeli. Donc niveau on est à niveau mususu. Ki yo en face na yebo. OK. Marcelo ngana ebaki ndenga te ya kana na Marcelo ngana zaine en face yemo ayipsinga Marcelo o lamisi Marcelo mususu. Donc c'est-à-dire que o wana monaki wana za Marcelo ngana ebiti alakisinga ke na Marcelo mususu yango yoyo ozomona. Donc mais tu pris débat à 4 heures du temps, tu vois. Donc en fait tant ngana lobi yé azai choqué. Si on va expliquer passer perci pour boule moi nanga que yeb ça passait de l'histoire sur la procès. Alors yeb ça informé que ce gars matin que s'il est OK des procès. OK. Alors tant on a moni à yeb singa bon, na moi qui sait qu'il y a du sérieux. À ce moment-là, percé aye na tuni qu'est-ce qui se passe à bande expliquer nga. Ami na zaï nandaku effectivement na moni groupe ba magistrat ba nini déjà ba salle plainte ba nini tout ça. Alors, batu église, famille, babio qui belé, tout ça. Alors, il faut que nango bongo te. Bon, nazoki ok, et ya bongo.
2 jours après, na moni ba soda, ba komoya. Ba service spéciaux yé, après ba tout ba yé, tout ça. Na moni comme vraiment problème na biminda ko. Tant na biminda ko, na je appel ya Bedacho. Bedacho bengi ngabi oza wapi oza pinga minona. Abi kaka ndenge oza wana ya na bureau na. Nde na komi na bureau ya Bedacho. Abedacho abibo landanga et pas mère. Place boy, te na landier. Amoni mila ebele batu sécurité mon mezai wana. Na ba été na ina kati. Nde ayebisinga bon. Zelanga na soya. Azwinga tokoti pa maman Denise. Ta tokoti ba yambi biso, mère yaminga abimisie abe totika biso mibale. C'est de là oyo na moni likambo oyo eza serré. Ton mère benga bi bon pas ça. Na bengi yo makamususu. Mais parmi maman na bengi yo talaboy. Naza bino ba papa. Marcelo aza papa na biso yo poza papa ba papa parce que bozali basali nzambe. Alors depuis matanga Marcelo azolela na komona. Devant président, devant batutu azolela. Nyonso bo bazali wana azolela. Alors namoni aliro ezokende lelo atindenga message. Apesinga tambotete. Alors quand quelqu'un te salue na niveau nanga apesinga mbotete donc abosera que c'est a déborder. Abingana yo to kufakala. Nazui message ou t'as pas persi pour mon prophète. Donc namoni mère s'est répété. Abi bon attendez ngona papa to moni que niveau eloko komi et comme mabe. Yo pe oza mutu na biso. Yepe amutu na biso. Sikoyo nango sa ndeni. So lelo bakangi yo. D'abord abe d'asura wa olala wa pendant soki autant de jours to kanga pe montemate. Ba famille na yo pe batu mususu to kanga montemate. Biso pe to lingaka. Papa na yo pe alingako. Président d'auto sande. Ya on a na moni par option. Est-ce que entre bino na bino boko kuta na bo solo la te ou bien ou se reprocher ne l'autre parce que moi malobo yo lobi. D'ailleurs la nyonso se reprocher na rien. Bon ngana na mona ke na zai na analyse. Na lobi makambo po na mona batu nyonso bazoloba. Nga pe na lobi. Ah do yo bimino kana Antoine Makila mabe. Voilà. Donc batu tout bazoloba ba oloba ku mabe na koleka. Na ba famille ya mwasi bani batu bazoloba bon. Batu tout ni point de vue na nga yo tsiko na mamo monende. Nde na koti wana. Ko koto na koti ndenga na ozo tsiko masumu bato wana nyonso nde yokolatanga. OK. Alors siko na yeba yi ampleur eza kuna te parce que quand on a kutana na passer aipsinga peut-être ozo yeba qui tu étais parce que bato wana bakoloba bambazoloba mais du fait que yo soko olobi eloko moko boyi et puis eloko yo lobi ato conditionner na ba si banini mais ça il te l'a dit. Aipsinga parce que moi je suis communicateur na yebi ndenge na fonctionnement na attirer attention à bato na yebi yo donc oyeba ndo mambosala. Non, ngai siko na eba ite ke bango bazo étudier nga bongo. OK. Abinde yo beti wana esali confirmation que il y a eu quelque chose de vrai parce que aux accords pastoral et puis aux grands communicateurs donc tant au lobby et bimisinga pervers. Pe et bimisinga mabe. Image ya bato ba ina ngo pa na ngat oyo eza dévié. Alors ça m'a rendu fou. Et puis ozo lobango na héros et bembeya na se. Donc pour moi je ne peux pas accepter ça. Donc, na mona yango mémoire bana moi na nga mobala zo tutelo ke shokinga moi na nga mobala zo tu na nga c'est que cet homme là est en train de dire le pasteur là et c'est vrai. Tu as tué maman. Donc et bimi singa net yé boy tout ça. Alors ça je ne peux pas accepter de ta part. Azongi singa simata la kolinga to zala batu nyonso boy ozai boy na mututu ba problème baninga bon. En fait, il s'est défoulé na niveau oyo mutunda na type na temps lobby. Tu t'excuses quand même. Na tengai sko attitude ka moko ndeko limbisa. En tout cas pour la première fois dans l'histoire de la vie na nganza ma pesinga maîtrise de soi et na sentir que na mati dimension. Dans la nyonso ya oloba yo zaka na ndeko. Parce que jour on a fait donc c'est le yo zaka na mnoko zaka ndeko limbisa. Ndeko limbisa. En fait, dans Ndeko Limbisana, au fait, que Limbisana est sincère, to porte application des autres. Il y a lobby message, on appelle ça la TV, il y a pas de l'Okuta. Na autre monde, il y a seka, et puis message, on est bien été.
Maintenant, quand on a un monde au Seka, on comprend que au Seka. Bon, si on a un problème dans la langue, n'allez pas un moment ya sérieux, un moment ya ce qui n'entend. Donc moment ne c'est pas dans les opportunités na loba. Na pardon, na vous s'écaper na olo. Ba on malingi, on moni attitude de batusu de bazare pas à pas cinq. Mais pardon, ça rana mawa ma mi se go kita ou to se. Bon, on hypocrisie. Si on a on hypocrisie, ngat ko sincérité na ngeza na go seka na bilo habiter. Elo yo le bien na ndimi angote. Muta senga pardon quand même avant dit bien attitude. Quand yo le bien. Si yo attitude na yo zo senga pardon, il a l'air. Vous en normal. Zo seka normal na bato amoni to zo tsolanga. Yango énervé ngali susu. Ne mère Aïbsenga non, c'est ton frère. Parce que Batou, comment il contacter maman Denise. En fait, on a lobaté, on n'attend même pas comme on a loba même pas que Nazala Eboy. Mais na moni na réseaux sociaux. Denise na maman solo, balinga baboma Denise, je n'ai pas aimé cette attitude il y a communication na président Félix et balinga ça Denise ma benon. Pourtant bango couple wana bango nde bato basali kimia ezala. OK. Il pouvait s'en foutre bakangi kanga pe ba pesi ordre bokangai. Monta obimsanga ko zate, mais bango basali démarche. Moi c'est na mobali pour permettre ngai na ya vers bango ba laksanga que ce que tu as fait il y a à boire et à manger, j'avais dit au risque tout qui s'attend. Bref, na mukolo ya lelo. On peut dire aujourd'hui que en tout cas, on a lavé les linges sales, tout est réparti dans les bons. Bon, jusqu'à présent, signe mon ya mabe monanité. Parce que quand on a quitté voyage, bah on a baillé une histoire de leganaki. Quand on a comment traumatisé, na outil réconciliation, quand on a zonginda ku na yeko mona ba kagule wana. Na kimi libela na ki govanda na place takida obatama kokene poto nyoso bo. Quand on a commis l'aéroport. Obiba l'aéroport Anjili. Anjili, mais quand on a commis Anjili vraiment na zaï blindé makasi de façon que mutaye bangati. On a blindé obatami. Te na lati na niveau mo muta ozu idée te kezanga. Si quand on a commis on l'a aidé s'il te plaît. Non, na lati complètement bo mezana kagoul na baxi koti bani ni maneta noir bani. Ah c'est bien. Si quand on a commis immigration bifo longa bilokwana. Pour aller qui mutaboni. Malgré biloko nyonso to traverser mais te ya okate. Okonso nga pour faire no kimia. Okate na longole koti na longole bato mo pour faire des nations ba yesu c'est belé na binzami na kufi. Immigration a betiti na pèse passeport abi non les canaux. Des places na monique na problème te. Na leki. Bon. Mais na ina kimiati. Na lekali na lokana na leki ba forme biloko tout. Na koma koto ya salle d'attente. Na kekuta leki Marseille. Papa ngana kufa. On a bien signé. Voyage kufi. C'est fini de je suis mort. Na be maman tina soko moninga isute. C'est fini. La moi je suis en. Bono monier alobi na ndugu de l'autre. Ya alobi te ngana monier. Soko na tali na musika pe na moniken ne ya pezenga. Parce que Ken notre sali réconciliation. Et pas Roland Dalo. Na moniken na Zambi, pourquoi tu me fais ça? Jour où on a zobima. Bateau baza na moni a esilinga na kete. Siko bango ba constater que ngana zokima. Na veut éviter bango. Na ke kota côté mo bateka ba vin ba nini na katwa. Na koti na kata ba do tala biloko. Na zongi boy ba otala ngaka. Na bi c'est fini les recours de fil les eleki ngana ki. Nena o koma siko na zu courage na boti na ye. On a commis boni boza bien apesi mode. Parce que neni kena ebisinga au monde ke loko zate. À constater que nazo kima na obatama abi na yebisa kiyo ya rien ce qui que meza le bateau mususu va récupérer les camois effectivement moi bateau nyonso bazaki conflit nanga ba nyonso mutu acha force na e pour likambo ici là doit pas passer Marcelo. Il y a eu d'autres pasteurs que j'ai des informations que ba pasteur mususu o ba na bango makasi ba semble pas na bango ba utiliser bango pour ba régler compte pas nanga na kombo ya pasteur Marcelo. C'est parce que ngana kutana pasteur Marcelo lekine to sololi to kutani pe na aéroport soki eragi Marcelo ndekone a yepsi ba mo abi de Saza ba basani ba lianga na aéroport malamoko facilement kutu
bazwinga babengi ba service bakanginga ka wana ba meminga na kaso donc lokwa na leki to koti avion pe nazo sambela avion démarrer pété et eu retard sur 1h30 mais to se retombe to comme likolo ne na moni nzambe na moni be kamango sekinga na maselo penda problème ezate ne na bimi tozaki pe na ministre ya finance ya kala Nicolas papa Nicolas et to na bango tout na banane toke tozaki pe na mama Madiab menzo ndenga na yebaka yete. Vous avez maman Madiab? To bandi na ye awa ti na Dallas. Oh. Mère wana ndenga lekelinga. Alekeli yo nani? Alekelinga yi menanga na lateka wana pour Pour la déposade. Indemnité de sortie. Mère Madame Papa Proy, Madame Bondo, Mama Bondo, Nzambe vraiment azaki na yo. Oh, oui. Parce que nanga vandi la ye. Badai na ka de jong. Ika vraiment. Dans un avion, qu'on repose en mode de bonjour, pasteur, maman Zawana. Nana ya maman vraiment Zamba Pamolo avec Bitumana Nangoa. Maman Kanisa Mwana, Nazo Kende Boye, Kanisa Mwana. Na yebi kengana zota moi 50 nangawana. Donc, na moni était, na moni mais, loa na yeba était, tokei. Na ba papa Nicolas Kazadi Tokutan, na kiti na France, bango ba kiti. Allez, Motema Pende kiti, tant on va quitter l'avion. Merci pour l'explication. Lelo zongi ozapana yo to zagana tenazanda kimia. OK. Nazonga ben aéroport normal. OK. Alors, la question par rapport à tout ça, ce que j'aimerais moi, comme je l'ai toujours dit, ça nous aide aussi de temps en temps quand on a des occasions boyées. Ezalaka teto ya kabola ko panza. J'aimerais que tu as la caméra, tu vas vraiment regarder cette caméra. Si un message venait de ton cœur et que tu te dis aujourd'hui, mais précisément, le pasteur Marcelo, à qui j'ai dit bonjour et bon dimanche, na église na Mobimba, na famille, na na libota. Peut-être qu'il y a eu quelque part dans le lobby, Batumisusu, animé de mauvaise foi, ou peut-être dans un moment où Bakissa, Tala lobby, Boyazonga, Yuta lobby, Bosali Loroté, ça peut aussi aller dans les négatifs. Mais j'aimerais quand même monter à la caméra, tu parles avec ton cœur, adresse-toi au pasteur Marcelo, parle à ses enfants, parle à l'église et on va passer. Bon, et là, on a merci d'abord parce que merci. Nayo, pardon, na bisota to kutaraki est sincère parce que na monaki de to kutana bande comme aéroport, si avec quelque chose on allait réagir. Mais na retiré les sous, en tout cas celui ndenge ozaki choqué, batumusu ba ebaité, famille nayo, famille à Mwasi, bana, entourage, église. Je retire encore un pardon sincère na blessure union sur peut-être besoin qui ponanga nzamalimisa na koya nga mon église. Dans le cas 1 des 4 matins, na koya vraiment l'église na l'église. Ouais. Pour na suka na une église. Na ke na ndako. Mais et ça là que quand tu étais ça m'a dit ça dans mon besu tika ba yemi sur le bama ka mutu de bodo ke l'église o ke lukadine. Yo mutu lubina lo na kamera. Mais na lobi te o ke do bakisa susu na koya église. Mais kasi na o ke ba ko beta yo en gros. On mutu sa décourager anga ye mo ya bizanga loba ye mutu ko mo décourager ba obeta ba obeta nga ndenge nini passer ba nga na passer na bango. Donc na sengi vraiment nzambe alimisa lisusu na ba onyo so bazokaki oyo peut-être bazokaki opportunité te nzambe alimisa et puis to vivre dans la paix, to continuer dans la paix et c'est ce qui est important na bana na ba pasteur na ba collègue na ba nzambe alimisa sincèrement. Amen. Le message est passé. C'était ça, en fait, ma demande. Et puis voilà. Et je pense qu'on peut tourner cette page. J'aimerais bien, une fois de plus, demander aux serviteurs de Dieu. Boussunga Bissopé. Boussunga Bisso. C'est parce qu'on s'est dit, vous êtes serviteurs de Dieu. Mais ne nous divisez pas, ne nous ramenez pas dans des réalités Oyo, les Lekomi Bendawa, Simbawa, bref. C'était une parenthèse. Si on a lobby, hein, tout ce qui dossier en éleki. Est-ce que nous avons la conscience na yo au lapi, au tiki makambo ya okota makambo batu, au boyo kapeli kambo va. Eloni na olapa. Na la pani.
O lapi. Na lapi nini. Na kokota sou makambo batu te. Na kokota te, mais soki likambo zuta mwana nzela te na prophète papa. Na koloba quand même soki moi likambo ya mabeza ali na koloba. Ese batyenga vraiment fongola na muno. Soki likambo zo koloba. Soki likambo mabeza ali. Na koloba quand même na opesa point de vue en tant que prophète pour permettre mboka pe. Parce que deles na moni ti yobo obanga anote. Ngana sa elo te mais na memo na terrain moi likambo eza total la prophétie dont koloba. Na oloba. Na memo. Oui. Soki nzele zali oui. Ah, na do ko fa. Te na do tout na memo. Memana. Il faut que tu aies ma photo déplacée. En fait, mon ingai. Mingi. Oui. Et dans l'émission de Konzamboka, à Lingaga, soit mon inga na plateau na yo. Et tiko ba ola da biso. Nabi, est-ce qu'on lapi? Au lobasu ma mbaba tuté. Na kolobasu batu bazo sa mama be ko permettre perturbation à l'église na mboka na oloba. Mais soki moto ali kamone personnel. Donc otika noté. Non, na otika ko provoquer mutu te, to pe akolomaka ma mutu te. Mais soki moto ana faute mo bo ko déranger nation na église na oloba. Na banque te. Na banque te. Mais na do lingande te na memo na terrain ozonga sous les États-Unis. Tout aux États-Unis. Oya ozonga sous dans 2 jours. Bon, meka kasi. Na meka. Meka là, ceux qui n'a monique na kokité, mais ceux qui n'a monique na okoka na loba. Ok, pas de problème. Nous sommes en train de vivre sur les réseaux sociaux. Na zappé na besoin de passer par 4 chemins. Tu as appris, tu es en train de voir ce qui se passe à Pasteur Kabundu Alessa. Oui, na moni. Entre la réalité à ba TikTokeuse, Ndeko Sango, Kotoyo. Oui. Toi, tu es serviteur de Dieu. Oui. Quand tu regardes ça, tu te dis quoi? Pasteur Kabundu Alessa, Sokineti, Moutaye, qu'on confessait pas naïe, tout Moutaye, et qui démontre. Et après, de l'autre côté, ça ramène des histoires. En tant que serviteur de Dieu. Bon, en tant que serviteur de Dieu, il y a malaise. Malaise, Ezali. Hein? Malaise. Nazonga kuna? Oui. Nazonga kuna? Zonga mentozo solo asiko. Zonga wana to solo ngana yo. Wana na oloba. Je vais pas me rater. Na oloba parce que dis-moi il y a malaise. Malaise ezali d'abord na bandi pa ndeko nanga Israël mutombo beau frère nanga. Conseil na opesa ye akindi na batu ya TikTok te. Asala carrière na ye, ndenge asala ba émission na ye, asala akindi kuna te bakopota ye na niveau moko bana wana kuna pasteur ezalaka te, kuna bazana ligne de conduite te, kuna eza même nga moko de liste les grands péteurs. Jamais ndenge nazabu na ko provoquer kuna. Oh, petit na ko meka te. Parce que bakobandela yo pona mona dia moko abimi a epsinga alo babi Israël. Au moins machine na miniature, au moins bana na miniature. Pour biso awa. Donc déjà le fait que Nathalie Lokwana et pesinga dia moi bien été. Et papa Israël ndeko nanga beau frère nanga bima na makambo ya bato ya TikTok. Parce que mon TikTok a revendre na ya sali photo de l'aéroport na valise na ya ta kete alobi je pars pour une destination azongi nenda kona. Problème est étallié na makambo na. Aye l'aéroport sali. Non, aye l'aéroport na valise. Ala te pe bien. Akangi photo je pars vers une destination inconnue. Akangi photo. Après azongi nenda. Oh, mais bato ba monique akei. Mais ya azongi nenda. Akoko te petit paiement na pied d'avion. Bazongi si pe azongi na ye. Ozokumbana. Wala monde akuna. Mode na bango. Kuna ezalaka te ba na avion moko boye basala. Avion na okonosa photo na kati o ane to na kata jet. O jet bakangi ba photo bi. Avion mode na fikine. Ba na avion moko ezalaka. Donc OK na kati o kangi ne to louer jet. OK voyage. OK. Et ya bilongo na bango. Siko yo siko ngo que no meme na réalité na yo esimbate. Ça c'est comme ça. Et puis passer ou aller ça fait la même chose. Bima na ba TikTokers na ba TikToker. Bosu qui sango kande suki. Deuxième conseil on peut ça passer parce que ba témoignage yango est comme épilé. Justement, c'est ce que j'allais demander. Donc ba témoignage yo dans la milieu wana. Oui. Mais dans la réalité, ouais. Il y a beaucoup de faux témoignages, il y a le kuta na TV par ba pasteur. Ou ba témoignage ba soma, oui, ba soma abatu. Non. Entre biso pe ba miso manaka. Non. Oh, après sur 10 000, on piaka OK ko témoigner que muto anazana nzamba solo taina na kiste mo zainga a na libumu elimwe. Essayez là yo.
Bamekanga pète. C'est ce qu'on a expliqué, Makiona, dernièrement. Oui, Bamekanga. Pardon. Oui. En fait, bon, tout on a dit, nous allons banquer. Fungwama. Fungwama, mon frère. Il y a un azolo. Donc, bah, témoignage, bah, tu vas kenara, et pas y a passé, ou aller ça, baby, passer, ou aller ça, à pas moula, bah, tout bien, passer, ou aller ça, à financer bien. Alors, bah, tu bili, bah, comme vous connaissez, exploitation, kuna, on a un témoignage. Passer, ou aller ça, peut aller, bah, témoignage. Alinga, parce que, et ça, là, est bien. Comment ça? Donc, à mon avis, et ça là bien. Parce que témoignage, c'est sûr que c'est ça vrai. Et ça là, tout bien, mon gars, ils ont ma quantité, grandeur et ministère. Ok. Oui. Donc, mais ce que bah passer moussou, bah au salon on a ndenge que problème des églises, problème des alliés extérieurs, bah tout en Australie, tout ça, t'as yoka. Clientèle est mati. Pour bah oya à où t'as qu'on a eu là en église une semaine, bah 100 000, bah 30 000, bah 20 000 à Zokaba. Hein? Mais l'église est comme un pendant. À l'occasion de quoi? Mais ce qui y a bon zambé, l'église est comme business. Ok. Cop pendant aux autres pendant cop parce que aux autres côtés pas mutaye bisi au moni mutambongo yo na comme on est José. Tala mangone zabwe pas y atazaki prophète était allo bah merci Seigneur. Alléluia. 1 2 3 4 maman oui tellement. Sophia. Comment non, Sophia? Ouais. Bah, tu peux église, bah, comment on dirait, bah, tout le monde va comprendre, ma camangote. Pas, yaka. Maman, oui, aux autres opérations, il y a une semaine. L'axa. Bah, comme venez impoli. Moi, c'est à moto, l'axa. Il faut que les lames. Yango, Seigneur Jésus, abalou kibou. Oh, rakakakakakakakabando tourner à zongi. Faut que la soubier. Bon, ben, là. La mission débouté. Que tu fasses vraiment, ouais. Ben, on sortit le long au Mora. Kuna na suka premier, deuxième, trois, quatrième rangée oui. Ama téléma ngai yo téléma téléma OK. Nous télémi S H O Sophia. Maman comment on a Sophia oui. Après après si poste non. Lilanga oui. Bah tu déjà basé la raté. Maboko. Tant maboko sur maman yaga liboso. Aux la porte opération ça fait 7 jours au bimi hôpital. Oui papa, et lundi passé. On a un hôpital Kalemelembe hôpital Aptangi comme hôpital. Pas toi beti maboko c'est bon. Maman nzambe a lobby boye a qu'est-ce quoi lobby sili après qu'il les gars na bureau. Mosa na nzambe ko permettre na ya maman na bureau na oui. Pour ma musu to lo en plein air. Aye na bureau à côté kuna maman nzambe lobi faut ça la boy moi 10 000 moko boy tout ça ba aye ba ko tegi le pan 10 000 moko boy tout ça il faut ya na tout ça pas ici ba yo vanda. Copet. On est copté. Mais est-ce que n'a pas obligé na passer 10 000 Non, mais à loko là na problème. À ça convaincu. Passer là ça zogi de 15 000. Ce a calculé que le pango a tiré à 180 000. A calculé au étikali. A évité que mouton n'a pas de problème. Ce qu'on a beau étikali, il y a une abende à 10. Na 10 on a eu 5. Parce que là moussou à 5. À 5. Et c'est ce qu'on était. Et ça m'a fait. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas? Mais là le bango. Mais ce qu'on va dire yebi bon OK. Tant que la liste va passer au yebi pendant que bazou sala batu makamwana. Tu penses à l'église à mon bamo. Papa na uti États-Unis. Na utukoya na sungi bino de andambo na ekoki. Mais tu penses à kaka. Mais là là expliquer. Oui. Oui bi muko mususu pendant émission na suki faut na sécurité au tielinga batu déjà so na ye. Na voyager net le na butu. Na cette émission na ke. Na landimi na futelo billet tout ça l'émission na kati avion. Wana na ndimi. Wana d'accord. Mais tu ils a aller sans retour. Likambote. Attends na oya souté mais au moins na za préparé. Na ko pe ko so. Oza la pro tangi pena ba kombo. Mais na otanga ko bazali ebele. Oyebi bango. Na yebi. Mais tu trouves pas que devant Dieu, yonem to memalisu. Non. Comment tu connais que bato bazaba mesha mauvais bato mema ba. Na lobie. Oui. Sikuro na osa na TV o mona ba obomanga ya wana. Mais va jusqu'au bout. Na lobaki, na lobby boyi. Nazo yebisa yo ke za bongo. Yo lobi basi basala yo. Nga basala nga. Na sala yo. Ser mongo boye l'église.
ake na TV na tali bazo témoigner na église à passer Kabundalesa ser moko oh non nazaki pas dénilé si l'église na sali 2 ans n'avait un cancer Histoire vraie. oh histoire vraie té na moni yango na bi histoire obeta la TV na sali boye et puis na kena ndako na ye na sali batang na ndako na ye avanda pa na yo c'est l'autre témoignage à Fiwana. OK. Alors, Nabikate, Nayo Kutana papa, Basamelinga Nzambe, Nazu miracle. Ça, c'est un. Parce que le ministère de la Justice, Nabatu Oyo va au la justice. Il faut bosser à Moussala. Parce que le cancer, il faut la détecter quelque part, dans un hôpital. Il faut mutwana aya na document ya kolakisa ke ndenge na zabu na cancer na ngaliema ba détecter nga yangoyo papier na ke pas delile photo pe ya delile si ndenge na église ezali alongwe aya na ndako na nga ba photo ezali OK ye na ngai ba photo to va na ndako to bimage sikoyo tanga zo témoigner l'élément na ils ont prouvé que effectivement aleka ke pas delile si aleka na arche. Alors maintenant na biki mais ko bikango eza munoko nenga mutazo loba ke awute na vérifier fiwana atika oza na église ngate oh atika ko yate na ndako nga pe atika ko yate yo ba na ndako ya mutu tsuko za na so za mutu na ndako yeba te si alors na lufuye ye pona luka fiwana mais yo na ibiote mais maintenant so yeba yete pourquoi tu n'as pas contacté ndeko na yo pasteur Walesa pour yebisa ke loko non na yebisa ki il a dit quoi que na mirmiraki parce que na mona mutu mo botiaki na TV na ibima kamona te et il a dit quoi abinga pe na éviter moninga bato ba yake belawa ba ya o témoigner na imina ngelonga te mais na yoka eloko solo la raté avant peut-être que et avant te pour eloko c'est legi la TV yende soka mona eloko nga benganga pour aloba ke na za mutu mo nga témoigner so oyebiye parce qu'il faut faire ça logiquement o benganga prophète de l'Est na za kamoko awa mutu mo azaki boye soki ko gêner yo anatsa témoignage et au gêner il y a au repéré, tout au sali photo talié, tout la monier, oui na ebié. OK. À ce moment-là, ayaki na kanine, na bien na kaya prière, bona boyme, à mon na souté. À ce moment-là, ce qui a été témoignage Joanna qui a biki réellement. Mais si ko a un document monté l'accepté que azana cancer. Alors, tant yo témoigner bon. Normalement na mboka sérieux, faut pas lande la mutuana. Na na funda ye, na bi yo na okangiso. Ali mo na mona esouté, na okangiso. Oh non, d'après hier, la période de la PC Mongo, azana ba problème Mongo, yangona ba edaki nga, yangona tunio na ba edaki ba edé na PC Mongo ba pesa nga mon église. Non. Maintenant zo bisote. Non. Mama tina ayebi loko na oyebso, elega na TV na yebisa pe bato ya pasteur na yebisa pe na mirmir makasi. C'est ça. Et ça par exemple, il faut créer conflit. Kaka wana mutu mo akedo témoigner que ndengeza boye ils amènent ba pesenga poison pour na chayo. Oh, mais il est na TV, il pas Kabundalesa. Ils amènent à Zawa, parce qu'ils amènent est ici. Et ça là est grave. A pesenga poison na chelao. Au moins pour na pasteur ça protection va protéger. Mais la logique qu'ils amènent à Ebimo Mbala. Oh, na tête mais ça crée des problèmes très sérieux. Ceux qui doivent la maîtrise à Basal na Nzambete. Oyebi qu'ils amènent à Utu Kosamba. Samba. Oui, à votre tribunal, à vous a quitté Kalaté. Avant même que le stade n'a pas de difficulté dans le stade. Moi, je suis un pasteur, je suis chef de l'église, je suis quelque part, je suis un mabélé. Si vous avez un longoya, vous avez une église. Qui est une église. Ah, rien. Le pasteur a violé les gens à 16 ans. Hein? Oh, si vous avez un stade, il a violé. Qui s'amène? Bah, qu'il a chance parce qu'ils amènent dans l'église naé, azana ba au magistrat, né et sauvé. Bah, qu'il a procédure normale. Mais tant que les États-Unis to kuta ana problème wana, garçon na perso beta masolo ba nini tutu et pendant la kinde mona campagne on essaye moi de baisse makasi. Oh, bisu to gérant qui ngwe. Ils amènent souffrir. Mais comment vous avez des réalités comme ça? Yoga ba tout nier ba kena mona na bon na tribunal. Yo a violé au wapi. Oh, tel mot à place boy. Baket, tin hôtel. Mon hôtel a abîmé. Bon, année en 2017. Tous avez na mona oyo
Yé, ayaki, yo violé l'hôtel là. Papa n'a pas moutouna sabi. Hôtel là, en 2019. Oh. Quoi? Abi, mais tout dans le quartier, mon mat. N'a tongi hôtel là, en 2017. 19. Maman, yo va violé qui en 2017. Yo tongi mokoni. Bagay l'autorisation hôtel 2019. Quand c'est là que sauvé Kizamina. Oh, ma contradiction on a sauvé va quitter. Bon, imaginez que est tombé 2019. Accueilli. Accueilli pour viol. En fait, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans l'église congolaise. Il faut les tata la mission. Neto on a l'équipe à Kabuna, son anganga bazoyer. Anganga de. Anganga bakangaye bazoyer parce que il faut d'abord enregistrer dans le ministère intérieur coutumier. Mais oui, parce que est-ce qu'il y a un candidat qui est exercé? Il y a trop de charlatans. Il y a un TVT, il y a un JB, il y a un Deliles. Autant de mutango, il y a un yebiete. Wa nga ma udiba Congo. Moi na mona a Congo central, ya osenga bambongo na. Na yo osenga biloko na nga bo pienga te. Mais papa, comment nga ye na TV ndiki? TV zelo ka ba journaliste, TV zesika boy bakena. Siko nganga ba mort to mona na TV te. Ba vrai nganga ayaka na TV te. Ngango akomi na TV lokola biso ba passer to oteya, ya différent. Donc il faut pas un garçon là-bas interpeller. Parce que Maria Toumana peut gaspiller aussi sa réputation. Il peut parler vrai. Mais tant que pas cause, mais il faut vérification. Et moi, j'ai obéi cancer, ou un document à cancer. Alors, ils ont ça les man église. Alors, tous les cancéreux au bas poto. Belgique, États-Unis, tant que passer, boire 5 sur mon cancer. Dans ça. Bassignon, so, un cancer et décès. Bah, à Paris, Londres, partout. Bah, quoi, une église là. Au franc de Banini, au millionnaire. Mais ça fait mal quand même. Mais c'est ça le problème. Alors, au lieu de un problème, on a qu'ils ont sérieux. Au biso to vivre en haut. Yo monite mugisha chenga mutu. Na bimina monimo Deniles, au mona ngote na TV. Pardon? Au talite mugisha numéro a betenga na TV. Asani. Oh. Moi la moi Simon. Au nom de Jésus, démon quittez. Nga Deniles na kei Deniles na kei na uta ki epa ya na nikedingwe na yepa Deniles na koti na koti saka ebolongoti. Ba bisote. Et pas à Kanyama. Kanyama. Na Kenya, il y a Kanyama. Na bota le logo de l'antenne. Bobé na Mukisha. Mukisha, il y a la biso moi na moi si on va délivrer. Au té délivrer si tant abimi, azaï na prison tout ça on s'amène la ponaï. Il y a bima prison comme finga makio. Alors tout le monde qui faut tout ça le lépé numéro, ndé tout ça numéro ana. Oh. Mikolo la zone qui c'est lorango. Ça dit bakanga ye wana na Pekin. Ba futise ba mante ona kana mbongo te tout ça ndé na zabwe edingwe pe ayaki wana ambi me yo lobra na TV ko bete edingwe edingwe za botuna edingwe pe aye na bengi na bi vie yakao comme edingwe koti milinge bando bi mena ayako mokima mbango na simananga mokisa me yo sko logo za makasi mais au juste dans tout ça est-ce que vous rendez compte que vous êtes serviteur de Dieu c'est quoi qui mo sel na nzambe na bino kenda wapi na moment là dans théâtre il faut que ces choses là cessent au Congo. Il y a un sous-marin, mais il faut pas non, il y a des choses qui sont vraies. Mais qui sont maintenant le vrai serviteur de Dieu à la fin? Non, mais dis-moi. Non, ça va nous aider. Non, pasteur. Au fait, ce qui se passe, c'est que tu dis des choses vraies. Laisse-moi te les dire. Ça nous arrive, ça fait trop mal les dimanches. Toi, dimanche, dans l'église, on n'est pas là pour gâcher la réputation. Il faut sélectionner, poser la question. Mais moi, c'est pas ça le problème. Mais pourquoi entre vous, amour ou anézaté, bino va serviteur de Dieu? Moi, je ne veux pas, sur ce plateau, non, tu vas me facilement, no bête sur la mamie, là. Jésus, frère. Yo, nabi, par exemple, ngana zoté à Jésus. Yo, posoté à Jésus. L'église est comme le roi Bokesret. JB, alingi, clientèle, nae, ou alingi clientèle. Asi yo moni na TV ande na ele lobo batu nyonso na te na bi batu nyonso ba wi mateo kitoko
boke ni osama l'église à Mama Rose laisse na lemba jamais boya na arsi de no moloko 87A nana yaya to kutala na poka to lema na musala oyo to zaba yaya na lekité muta zo buna na kwena. Or c'est pas comme ça dans la logique. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Ceux qui m'ont souffrir, ils sont stockés la souffrance. Donc bref, c'est que c'est Dieu qui a permis que Batouana babanda koloba makambu ezaka pona passer kabundité eza pona l'église nyonso presque il y a des mankiona na ebisa yonga awa il y a le mensonge il y a des prophéties il y a mensonge il y a des choses qui ne des témoignages mutu abukanité ba salelier plâtré oh baké pas docteur $500 a sali plâtré ba plaquer une église après sur $200 $300 na yo vandi na yo c'est raciste mama tema Tema. Au Bougani, ma casse 4 fois. Oui. Nzambe mutasala nzoto mutu. Boya na mbeli bokate loko. Papa pardon akota molate siko yepe théâtre azobenda liko. Azobenda nzete akoya yambi ale apasoli yango ta. Ba kriata na ngombe bandi mbangu na yebiswe batwe. Après, quand il a qui va donner $100 pour moto à nezara mitu à bateau. Oui. Bateau na foi na pas passer ce miracle. Nzambe wa sali na mamoyo. Nzambe na zo sala pona yo siko. Mututo na $1000, $2500, $5500 avancer. Ah na yo ke lokanzo tezo sala nzambe. Allez bateau ba otala. Mbongo bimi silikope silaki. Na tongo mama ko yaka so awate. Oh, bunga libela. Na kuta moko na témoignage c'est pas prophète mon pen. Kuna zai paralytique. Na koute l'église moi bandal, kuna azali aveugle. Na koute l'église moi limité, kuna azali marso abotakate. Ayena bana mapasa ya mutu mususu, kote moyen bango na TV que azali 9 ans abotakate. Et puis bazu yo aouti boma. Pasteur Denis, tu veux passer par là aussi? Non. Dieu te voit. Malheureusement. Tu n'as jamais fait le maquillage. Tu n'as jamais fait le maquillage. Non. Oui, je ne sais pas. C'est là que yo les loba o mususu bango ba mati yo église no kena bes. Bon ngai eza la dimension mususu. Ouais. Première dimension mariage. Na 7 kilits. Moko na bala mama tina na père de 4 kilits. Poni. Basit o ba yaki bazai na calcul na ngai. Moko matiti na podium mwana millionnaire mo. Ba ils sont 40 en église famille là-bas. Nous avons des bana calki qui na bala wa mwana. Mais l'église au misusu yoka na pas un exemple. Otuni kananga. OK. Amati likolabi a de leso bali kakeza telemi boy. Passer à Benissa libala mama tina télé. Na yo tikelo ba bon ya $20,000 pour nous ba quitter à place boy mais biso toki. Na mama yo za église yebisa ngate ki olinganga. So yebisanga na considérer ngona sambela pena tala ta musu volontaire nzambe. Kasi na yebise bongo. Bongo na kosa. Kawana. Yebise bongo olobite. Mama tina telemi na olobite. Na sina bali. Na bali pe libanda uti na architecte za monsa libanda uti na libanda journaliste. Binu wa ina ngawa o yebisanga telo. Na yebite o ina intention ni. Bakenda. OK. Deuxième partie bakei ta bakanginga. Ba jelem ba nini l'histoire on a batuko banga ba soda c'est vrai aussi hein histoire on est dans la paix oh ya coup d'état hein bonga na ibana ja permet bakanga oka pamba bakanga ngai balobi ke bato bakanga oka pamba boy bato ya ja permet non il y a un monsieur qui a dit que ngai nazalaki ko travailler na bato ya cobra na nani kuna na Kabila paix mais on t'a même taxé que tu imitais la voix du président non et tout mensonge makio na wana nyos wana deuxième tour. OK. Wana o ya ner ya suka. Et o na o lobo ya père. Mais o souffrir père. Na souffrir. Moi bateau ba mona nga bana. Tika pet. Na ko tika nini kasira zolo ba vérité. Net boye muta so escroquer cousin nga. To ndeko ya président. Mais bakanga mugisha na braza pourquoi? Mais ba bimisa epet. Ka ba banka mango. Donc ngai sikoyo tango bato bazo sa biloko wana. Donc en fait si je comprends bien yo zo régler ba compte il y a koko ya église na yo voilà kandawana bango pe fo ba kwea voilà yoga sikoyo ndenge zana voilà bakuti non bakutinga bakanginga bo deuxième tour bakanginga moi bato bazo kende après ba o ya vrai
batika na ngande bazalanga o ba comprendre kake et preuve ko ya mutako bala pe mutako sala boué a mutako bala abali ne mwasi na ye ngana la fille na vanda pe tout nga pe e ko ya donc na supporter babiloko na c'est selinga ba perte na ba mauvaise réputation o ba collègue bazo présenter image na nga epa ya batu et ça li que congolais a vérifié kati a mon ngana tina mukuta lokuta. Or moi je suis sincère, moi je fais des choses sans hypocrisie. Si je fais la musique, je fais mon truc. Si je fais ceci, je fais sincèrement. Prendre ou à laisser. Tu me supportes de l'île si tu viens avec moi. Tu me supportes pas. Ne n'exagère pas non plus. Mais toi, ça arrive quand on te voit dans des interviews, au lobby binara décensé, au binara JB, au binara Oera. Non. Na lobby na laza arche de Noé. En tant que arche de Noé, il faut na yeba nyamawana. Paul a lobby avec des gifs, je deviens gif. Avec des faibles, je deviens faible sans être faible. Ça dit que nous approché Fali, nous approché une intention comme Falite. Mais l'intention peut que à comprendre, à comprendre, sur la lobby comme facilement à sanine ayokanga. Et ça méthodologie évangile, et ça biblique. OK. Et c'est très biblique. Tandis aux aboyoko qui nous pena kamba chel. Oui. Oui. Na côté libango pe na kete yaba. Bosso ba violé. Et ça coup. Mais dans le bien, dans le papa ça coup aucune mission et tourner ma bé au leli le leli ça et ali la conséquence mais dans le bien nzamba tinda prophète mon akenuze azem sa ndumbat osé prophète osé nzabi ke ne pas banduma balanduma osé balanduma babota bana pena donc yo pe ba ko utiliser o kende na kamba chel kota kuna lala nona lukuna te nako non na te côté ya bango mais dit que siko bakangi yo ba violenga c'est ça ba conséquence siko na osali bo ba masero a violenga ngawa premier tour a violenga deuxième tour troisième fois na comme habitué au ce monde OK yo moko mais na comment provoquer na kende parce que premier tour a violenga na iba yima kamwana deuxième fois asali yango na force troisième fois na mo yelengi parce que Marumo saba des autres de l'internat pour akanganga pour punition za opesanga na kota na chambre ne. Parce que ça c'est makelele yemo à comprendre que des lits fois za punition. La punition na bani na salon na bango tijura olala akikotsa na kati. Na ngana porter plainte na koma na réalité vino na baby sound. Ma sœur wana na ye na maîtresse na nga moko bo avilanga na. Non c'est bon, c'est bon. C'est bon. Kasi yo mutoto. Non c'est bon, c'est bon. Oyo tout na ngana répondre. C'est ngana nzembo. Mais il y a des musiciens, c'est un album. Il y a en fait, on a voix à musicien. Ah, mais là, il y a un biais. Toké kaka parti. Il y a un biais. Médé. Là, il y a un grande ngwana ici. Là, ça accompagne. Ah, Seigneur. Ah, j'avais la reine. Tout ça, là, on dit, ma belle. Babe bosala na Congo yo bozo rejeter nga trop bozo supporter nga bien te faut bo supporter nga na mission na za na ngwa arche de no mission ngo mission na nga gagner ba païen na ba chrétien oui na Congo po biloko tunga na lobazo salema netini na yibisa to ba liste belé na yibisa neta na auto pese lo mona pese na bi pays autres traverser perturbation auto benga na avion na turbulence 6 ans tout le monde a arrestation ba kufa ba nini et ça musika to moni to kufena ba prison moni ba komo kanga batu o mona ba remandement mikolo e ko ça parce que ba ko longo na batu ebele na o senga ma to prier pour la ministre de la justice na mon ici na gouvernement habité pourquoi en tout cas to bonne na makasi pour naï asa komba makasi ça je te l'ai dit c'est dû à quoi na habité. Bon, il est en train de faire un travail qu'il est en train de faire, mais le travail là, on doit percevoir en Mabé. Ils ont dérangé Batubélé. Vraiment, il faut tout ça, mais pour nous. C'est un gène. Ça t'arrive de voir vraiment de prophéties comme ça, réelles, normales. Oui. Mais dans ce cas-là, Kamere n'a bien obimat. Héros va condamner il y a 10 ans. Il est là. Il a bien obimat 3 fois. Amati première fois. Sakola pour 4 pasteurs. Oezoye Lorana Moutou. Qui est qui et dit quelque chose. N'a pas ce exemple. Oui. Avant la Sakola, au Seguiwara. Au moins, petit langa ou auto kufa dans l'accident. Ou à la musicien. Farmalola. Oui, bien kufi. Non. Farmalola. Ouais, ben, Nzembo. Farmalola, c'est un grand musicien chrétien.
akufi awa na accident. Oui, je vois. Oh, banyata kibo. Oui. Na sulu na yate na te en église na te. La se keba. Kota molana groupe ya bato yote ekiri yote. Parce que ba o memo na berere moko ya o memo ba problème. Na voyager. Na kepoto o na keo. Aye azo de te en église moko boy akati nzela, azu moto ba o katsa pa de zo voiture. Taxi biso bezo le kana enyatisi epese mai. Mai bebse bilamba. Akiti. Papa nini. Moi décision pas manquer. Papa pardon vraiment na konoté ande ba bikende ga changer bilamba kende. Énervé bon ok azo policier ba ya. Quand taxi biso moni que police ezoya. Bakima. Pas ba betier. Akoye baki. L'état ba okima voiture mutu sosani. Allez, et ramasser. Et bouquet, makolo, banini, tout ça. Hôpital, hémorragie, mutakofi. Et ça, babiloko oyo, muta, alali a habité que Ewe laé na 37 ans. Il est mort, trop jeune. On peut pas dire, ça dit, na biso pe côté à biso. Un, biloko musunza makolo bilo, au moins, il y a des gens qui c'est un message de l'action que, qu'on est souté, ou bien qu'il n'est pas. Parce que, comment va se le maïndé? Donc, il faut tous avoir intuition pour comprendre des makamoussous. Donc, c'est un élément très important. Au moins, on est passé à Kabundi Alessa. C'est un grand pasteur. Mais il faut changer méthodologie à travailler. Parce que Dieu est capable de faire plus que ce qu'il est en train de faire. Parce que, au moins, c'est tout un groupe de gens qui sont derrière pour que cette histoire-là, il tombe. Et il y aura 4 pasteurs dans beaucoup. Il y a Minen, Nakomelo Lelo. Ils vont tomber sous les plans sataniques. Oh, ils vont planifier bango. Na berere umsusa mike basala. Bilo kone ko rattraper ban 4. Ba oyo rabena boiti ba muso ba mema ntara ba justice. Pe asili penda ba sisié penda boisili. Alors na 5 ba 4 na terre ka Congo ko mona 1 2 3 4 pour le bail 4 esprit en pays c'est 4 ba ko kwea na sens que ba biloko basala na butu biloko na yobima et ko sala ke ko déranger bato 2024 2025 2 ans il est caté au monde na bato avec ma preuve à l'appui il faut faire ça l'attention na lobia on a podium na yopo lokolo senginga ngo bato ba mona penda ke nzambe alobaka 4 tanga il y aura 4 personnes au Bakouya Pendaki, Basalio Pendaki, au Mouni Pendaki. Ah, oh, vraiment, Mouto Bondé, va passer tout ça l'attention, tout zong la tata na nenga solo. Ce qui t'est, tout ça, de 4, bah, au Sam après, et lundi si banane. Ce que monument, bah, ministre de la justice, bah, serrer l'église. À cause de Bérer. Yo, Mouni parlait en langue nette à Mogishawana. Parler en langue, on est arrêté. Parler en langue à bêtise. Non, il y a bêtise. Parce que na moyen lo bango te ponga mutu de pétage mais na rolobelo ka boyete. Donc il faut le baraba ce qui break ce qui ni. Non, break ça code na ngai break il a qui code na ngai break de break il a si moi si. Break mbongo to moi si to makangu to lo mo. Na benga code ya break. Eza code. OK. Eza lo ka mabete break de break eza moi si. To makangu to moi si break makangu. To ko za pe mbongo moi code dipesa ka break wan. Moi lo do eza code. Mais ngana lo bana bêtise. N'a le bas bêtiste. Tout à l'heure, on a clip, c'est là, on a clip, il y a les téteurs, bim, c'est là, on a petit mot, on a vanille. On est à décor. Et ça, Nini? Décor. Décor, Annie. Décor à salle à théâtre. Nabi décor. Il y a Nini. Décor, casse. Est-ce que toi, tu as besoin de ça dans le clip? Il y a Moussel Lanza. Mais ça, il m'a takalate. Moussel Lanza, mais tu as besoin de décor à beaucoup. Bon, yo, mon a clip à Moussel Lanza, à part où il y a un décor, après, on a un homme, subala, tabaro, pabilay. Pourquoi tu as part? Hein? Ça veut dire que tu sais qu'il y a quand même des gens qui sont réglo. Banane. Yo, mon le bien. Banane ba réglo. Bah, bon ami, c'est. Oui, bango style là, bango ils a bon. Mais casse. Mais casse banane. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre comme eux? Mon pasteur, ils ont eu maman église. Mon pasteur. Dans soi. L'église n'est pas. Église nyonso. Non. Même Moïse, garçon moi, yaka wana za boye kolisai, ba pawa, bo dans soi là comme on. Eh bon, il mon pasteur. Oh. Comment on a? Oh ya boye wana, comment on? On y a ka ko luka ba. Non, na lobi na ndenga mabete za danse. Et ça mate.
Bon, il faut que fille bon on doit bon on na te fille te comme on azana combo béton kasi azana biso to yema na ye ko béton. Parce que l'album est commun. On va chiter. Album est si. Ah. La clip est etika mi balé. Exact. To boya ko bima pona fali. Fallait ça. To tika fali tranquille. Fallait ça. Na tika ki azai mutu na tika ki to déranger album te. Parce que biso sisi to bima to occasion le quoi terre ya vide to bima. Est-ce que tu tiens toujours à cet album? Tu oui, es sûr vraiment que tu peux... Je dois le faire pour Batou, na bandagi yango, na suki sango, na ndenge ma bête, mais en tout cas au moins eyokama et betama. Pour ça 18 chansons. Mais qu'est-ce que ça va ramener? Ça va ramener la correction, il y a un texte. Un texte na sali eza bien pour Batou ba oyokango et modifier façon. Dis-moi les têtes no yembi, qu'est-ce que ça voir texte n'est dans les têtes koko et l'axi qui nazo frappé porte na place où esengeli. Pour la faire passer message. Yemba non, tiens. Vas-y. Na ba dimo yo mo ekima o na mutu. Ekima te. Tokei. Na chepe na $500. Na chepe na $500. So yembi ngo pe na bongo kaka la ndenge na ngo olienga 500. Wapi na le tia. Ezali, pas de problème. Te na lobi boye. Yemba nde. Yo kala lelo vraiment na kile makasi. Lundi na ombandelo mo munene. Si kangana na concentré na mamwa nzambi. Non na yebi. Yemba. Na go yemba nyoso. Yemba. O musuku tu yo yebi. Yemba. Ba mama balingaka bongo. Mobali oyo azalaka na tendresse. Ba mama balingaka douceur. Gilwa nonde mokonzi na yango. Bolingo ya mbala oyo. Isa, biloko eza. What is that? Il y a peut-être, non, ils sont social. Moi, je n'ai pas dit que je fais des chansons chrétiennes. La salle à Libala, ils sont chrétiennes. Mais pétage, ils sont... Pétage, ils sont peu chrétiens. Parce que chrétien, pétage, ils sont... Dans lobby bien. A pété pour a commis na souka. A pété pour ma belle qui. Mon qui libère qui pour na pétage. Satan a bois comme qui pour na pétage. Poupou. Pétage. Donc, toké, tu n'es pas pétage. Et bandit, tu n'es pas pétage. On a pété, tu n'as pas. Donc, tu vois, côté inspiration, il y a pété. Wana outi. Wana outi et pas nanga moko. En fait, dans toute notre question chaque fois, bah, non, ce bataille, le balouani. Ah, puis c'est le pasteur pétage. Pasteur de l'île, prophète des nations. Donc, bah, il y a que casquette à père et ça, oyo, na nenga mabete. Yo, y'a n'a on va l'adverser vers la fin de l'émission. Nzambe apesanga mama tina na tina. Musungi na ngai. Elle a félicité. Mama tina, bon dimanche. Libaleza malamu. Malamu bolingo ekotoko kimonzema malili pasi malili do nazali nakenda pe ba pétatonike pe na yaka omati mais oyo kinde na mati te peta mata biloko amanda chante mata eso alobaki ke non mais na bombo na sala ba premier na sala ba biloko mosusu oyo kango oyebi ke que c'est la qui a coûté qu'au final nina papa baba on fait les journées mobimba senza malo senza ya yo kota senza malo senza nini ko do abano mataye que tu la salle yango pete mais si ko problème ezande na concentrer sur oui mais vas-y moi la paix na ebit oui bien sende te sende na ebit libulu te na ebineti ngonda nani amoni ngonda na nga ebisanga libulu aduni gendarme na ko po ba ebi ete na do tuno ebi libulu nde na ebite libulu na wa petu ala o momboshi na yoga ezandeni te na ebi te mende nyo yebi momboshi te na yebi momboshi po ba nzemo ne na oyoka ngombe na bloquer yango te na nzemo mo na olela ba jour na tuna yango invité na yambaki donc na arche noé na zali wana na kota nyao magorodo bakota ngai te nzambe mo mutapona eba bakufate mutaswape moninga na katite arche de Noé il y avait aucun mort aucun dégât aucune bagarre c'est-à-dire muta aya na makamuna ye na esprit na yo mais nzambe ko délivrer yo pe abimisa yo le mal te. Pasteur Denis Lessi, ça a toujours été un plaisir de t'avoir sur ce plateau. J'aimerais que tu regardes la caméra. S'il y a un message à transmettre à tous ceux qui t'ont suivi, ça serait quoi? Et l'élo, comme je l'ai dit, j'aimerais vraiment qu'il y ait la paix, l'amour, l'unité, surtout Bino Basali Nanzambe. Souci nanga ezali, bon comprendre que chaque journaliste n'a pas façon na ya kosala musala.
Les hommes de Dieu, nous devons comprendre la diversité des ministères et la diversité des méthodologies. Nous avons une méthode pour atteindre Nzambe. Alors, il faut que juger parce que nous n'avons jamais le rang d'allo. Style naïe, style yabana naïe, na style à Marcelo, est différent de style nanga. Alors, ceux qui ont dit Marcelo peut faire des manga. Ceux qui ont dit le Roland Dalo, il peut faire des style nanga. Ceux qui comprendre, il faut s'approcher pour faire sa conseil. Deuxième éloquent, tout ce qui a le couteau dans le ministère, soyons naturels. Faisons les choses telles que Dieu nous a appelés de faire, sincèrement et naturellement. Ce qui fâche la population, ce qui fait fâcher Dieu, tout éviter. Tout ce miracle, les athées. Tout fabriqué. Ceux qui prophétient, les athées. Tout ça, les logotés. Alors, moi, je crois que restons naturel, naturel, pourquoi naïmi? Parce que na arche de Noé. Na yoka rabango, so na kosi, na yoka rabango. Na yoka pourquoi? Pour na plaisir na bango te, mais parce que na arche de Noé, je me suis identifié comme ça. Mais na ko yate l'église, bon na bando ko tia banze bambu, ya ba profane pour bailler ma non. Na oke ne peut boîte de nuit na vandi bo na kika robina na boîte de nuit non. Mais bato evitanga net na kena mukonzi mo azali na kati abila besoin na nga yaka na za place boy na mi mukonzi mo na kota bi kota na koti pe to vani ba fauteuil bandi ko kangama wana a suppliquer nga mama azali nango apa molinga na kena ngai na objectif na nga ezali na ke ko bina te objectif na nga ezana kutala na ye po azali na besoin na nga to zala kuna donc ezane ti mukonzi azali sika mo boya bengi nga par respect na ki alors bo supporter nga bo critiquer nga nga na 24 ans du mariage 24 ans, jour pour jour, mamatina, avant Dieu. Vous comprenez? Donc, 24 ans, jour pour jour, tu vas à l'hôtel de ville. Papa, moi, Koufa, devant le gouverneur, où il y a comme ambassadeur dans Brazao, donc, j'étais là. Je suis stable, naza stable dans Bandile Belé, mais vous bougez un peu trop. Vous bougez un peu trop. Vous finissez un peu trop. Bo déstabiliser nga trop na ba obaza pembe na bakozi na ba obaza na se muta na place na ye yo moko ko sala nyonso te ko buka pe munenga te liboso ke bobengi aventurer en quoi parce que muta osa musa na ye obenga aventurer yo divorcer menga na divorcer te yo bengi nga place musu yo za makasi nga na za faible place yo za faible nga na makasi donc nous complétons tous na bolingo to bebisaka baninga ba kombote to détruire bato ba kombote. Et moi, j'aime Nengi Salaga parce que Moudelo Batoa critique on critique pourquoi? On critique parce que quelqu'un a réussi. Alors quand quelqu'un a réussi, quand on le critique, Yo Luka et Foro comment il a réussi? D'état na combien on a moni Porsche mon libana ah de yo di loko na zo luka yo o komi na loko ndende donc apie nga kanda mais kanda ya molimo ça dit que et puis nga kanda po ifana ya na ngo loko na ya ye na ngo avanga et c'est ça imabe aza mutu asala pe ba copie na ye asolo amakamu na ye il a félicité parce que amutu na nga mais ça nga pas si tant na ye na se na mona mais et lobi le roté ponga na kanse mutu osomba ngo ezangai mais ya komi na ngo ava na supporter na ebisi na bi ah ndeko na ngai oye ne loko avanga et décourager nga mena ko somba kaka donc eza bongo est-ce faut na bomaye te na sali publicité te mesu ngai tant on a na mona on a se mais na kaseye ya na koteka ola so belo subo yo da bakele donc bref bande onanga pardon na insister mboka eza na pasi mboka eza ba difficulté to na bitumba on a besoin du sérieux tozalaka ere moko basali na nzambe tozonga sérieux ndenge nzambe abengaka biso tosala topesa esengo na population ndenge pe ba politicien ba koma sérieux basala rôle na bango donc to servir mboka na biso to bundela mboka na biso to accompagner mokonzi ya mboka to accompagner po na mandat oyo azosala mais na ibselo na obi ke logiquement na scandaliser bato. Okay. Est-ce que vous que président Félix, normalement, il a beaucoup de mandats devant lui, même 2. Logiquement, dans le plan de Dieu, Félix allait faire d'autres mandats. Pourquoi? Il a la volonté de faire des choses, mais il va tirer ma barrière, il va déstabiliser le salarié. Mais, bateau vrai prophète Dieu l'avait choisi pour donner un temps dans ces pays pour que le démarrage est à la penda. C'est lui là. Moi je l'ai dit. Dans les mots,
à epsinge l'autre à promettre non pour papa molanga kaka. Même logiquement, j'avais vu ça. Et ça, ne commettons pas l'erreur parce que jusque là, il n'y a pas encore un politicien qui peut faire face à Mboka Oyo. Cet homme, si on allait lui donner le temps, malheureusement, égoïsme et abattu, et ça lui qui va combattre. Mais la logique, n'a qu'à démontrer en haut, que cet homme-là, si on lui donne la chance, il y a qu'au sala moussala. Il va restaurer ce pays et puis payer aux zonga la moussala. Na président de la République, na zonga la veille. Koyoka batute, koyoka basentimenté, to wudi pe na Amérique wana, to wudi pe na bato ana nyos, bana modèle na bangonde ba ofife ba biso. Il faut tous aller ensemble, to pesa muta na chance. Bon pesa nga raison, tôt ou tard ata un jour, cet homme-là, bato baza tout autour na e balingi siko ya kende po basala musala, mais personne ne fera ce que lui devrait faire. Boyoka ye, bolingi prolongation te mais ko salema. Bolingi te ka sa Dieu provoquera des choses minimum bon mona ke makamona yo kende bon. Na yebi ba plan ya ko boma biloko na mais c'est un homme que Dieu avait envoyé pour faire 2 ou 3 mandats ou 4. Mutuana un jour bo pesa nga raison. Na loba na mboko ekokisama. Soki to se ressaisir bato ba politique ya solo ba ko tiki le temps à sala musala au lieu que botie ba barrière na musalo sans sentiment. Merci beaucoup na bandeko Olandi émission na lingio bino pe bolinganga. Merci. Vérité, vous supportez. Mais les lots d'émission, la ligne, il faut motema pour la loba, tu vas comprendre que la vérité restera la vérité. Amen. Merci. Nanga to kabwana mais question moko to bimina. Oui. Question na tuna invité na moi les gars dernièrement, moi net yoboé, oyebi banzembo moi mingi. Oui. Mikolo parce que jeunesse na yopé et dans la bercé la banzembo. Oui. Oba ilo ambo. Oui. Obi nzembo a Jackie. Jackie. Nayoka et Daniel bon nzema ya mama makambo ebele na kati netini mais nayibi ko yemba ngote yemba ngonda te nayibi yango oloba ba parole oyoka parole la yoka moi eza moi makambo ebele netini wa pétage ya na kati la pesa mbote la pesa mbote la Jackie atika diwano mbali azala makambo ebele Jackie bilo ebele non là le baboué la pesa mbote c'est gafo na pesi couple présidentiel mbote na pesi maman Denise na papa mbote na pesi ministre Boudimbo mbote na pesi ministre ya finance mbote na pesi mbote na Serge Mpia na niveau ya Dallas na pesi Rotmayer mbote na niveau ya Dallas na pesi Titi chauffeur na mbote na pesi Gaga mbote na pesi mbote lisusu na ba réalisateur ba sai musala kitoko na ba cameraman en tout cas nzamba pambola bino et puis na pesi mbote na Cornelie Monongo na pesi mbote pe na Mama Tina na pesi mbote na bana nga nyoso na mwana ngwa 6 classe lobby to na fait ba 6 classe universitaire comme licencié lobby na silisika na mwana 6 quand même classe bato baza be invité bozala wana lobby na résidence na nga pona ofete pona mwana to za na école na yekuna lobby na ba 13h après qu'il te pi to yinda ko pona to sala mwa limpati mama wivini moleka na pesi mbote po aza parmi be invité na nga papa chef na ba motere na ba abdo etina bato na mususu nyonso famille ba ko damboka wana ba grand frère na nga na pesi bango nyonso mbote et puis ba serviteur de Dieu nyonso ba passer ka Kenza ba tu nyonso ba Jiba Mampia ba Dodo Kamba na pesi bino nyonso mbote ba Godempo ina so regretter de konanga vraiment Marcelo azongi bien ngana zongi mais yo zo mona na te yo zai mutu ba dimanche ozo beta biso forme ba vert ba rouge ozo baluka na mabele ozo yemela biso banzem to mona ka osute na sengi vraiment président zonga en compétition zongi la biso chaque dimanche na sengi yo zongi la biso na pesi bino nyonso mbote ba Peter nyonso na pesi mbote ba serviteur de Dieu ba servant de Dieu bo zonga na ba casquette nyonso mais